esengo ya kuta na biso sous lelo na émission na biso Révélation Kimbangu. Nazali na esengo ya ko présenter bino lisusu émission na biso mokolo mwa lelo. Ya solo na yambo ete to bande émission na biso to kosenga kaloyembo sima to kozonga po ete to beta masolo na mopaya na biso ya mokolo mwa lelo. Loembo kitoko epesama kibongo na bandeko nde lelo toyambeli bino mopaya ngo azali nani toyambi bongo papa Alpha Ntsevolo ya azali bongo mondimi kimbangiste ya lingomba kuna na umboka Maroc ya solo lelo toko traiter thème na biso mokolo mwa lelo pona nini okomaki kimbangiste nde tata mama Vanda landa nini oyo toko traiter lelo na papa Alpha. Mbote papa Alpha Ntsevolo. Mbote papa journaliste. Papa Moïse. Bazali kotala lelo na plateau na biso émission Révélation Kimbangu. Ya solo bazali na esenga komona biso lelo to traiter thème na biso pona nini okomaki kimbangiste. Mais avant to kende penza au fond ya thème na biso nazali na motuno moko kotuna pona nini Ntsevolo. Ntsevolo ça vient du verbe rire. Ndé mona ki papa diangena na 5 mois. À 5 banzembo misatu. C'est Vakwaku, les ambassadeurs et puis nzembo ya pitié. Mais nzembo ya Sevako c'est-à-dire c'est quand même kokuya na mabelete. Et ya loba kiso ekokeli tango nde akosenga yango. Apesa kiso banzembo misatu wana mais nzembo moko bi so ekokeli tango nde akosenga yango. Donc voilà, bandeko va comprendre un peu combo na yo signification na papa Alpha. Question na biso ya liboso ezali pona nini okomaki kimbangiste. Premièrement, kozala kimbangiste to kozala ka convertité. Mais to bota makaba kimbangiste. Ndenge nini wana. Ndenge otuni motuna tozala ki banjelo. Ndenge na psaume 89 elobi Nzambe azali nzambe na ngoya katikati na banjelu otobengi banzambe eza biso. Donc tozaki na likolo nde atindi biso na mokito sa na elongo. Yango mone ki tozali banjelu. Mais ceci nezali que est-ce que tokozonga sous prochaine sur banjelu tozaki na likolo. Donc yango c'est examen mone tozali na sena ntango nde yango wa. Voilà papa Alpha tozali ko continuer ko développer lisolo na biso. Yebisa biso ozwaki baptême na mbula nini? Nazwaki baptême en 1978, donc 78. 78. Donc date nde na bosani mezaki na mois de juin. Nini penze motivaki yo okende kozwa baptême oyamba malokola mondimi kimbangiste? Premièrement, dans la famille kimbangiste, j'ai eu baptême à l'âge de 12 ans. Nazali mon enkole. Donc ezali ka moko tokolo belate. Donc banena bakoko na biso et kititi na biso bakokololo.
bato ebele bazali kolanda biso sika oyo bakimbangiste na bano kimbangiste olobi momoko wana bana nkole elakisi nini ezali famille des arrêtés et famille des arrêtés relégués kimbangistes donc bandimaki komi pesa mbeka donc babi que les sang de martyrs yango ezali semence de l'église kimbangiste. Voilà. Donc, ce qui te comprend, qui baptême, c'est parce que vous avez une famille qui est bangiste. Vous avez une par rapport à la réalité. Vous avez une famille songolo de tinda qui est baptême. Donc, pour écouter déjà, tu vas faire des bottes, c'est ça. Nazali ne moponami. Donc, Nazali moponami. N'engi na pêche explication à Psaume 89. Donc nazalaki na tata molimo so ta partie ya likolo ndeto akiti biso na mokili de to botami de respecter ordre de la nature ndeto moni na mokanda ya Jérémie aba saibisa ki Jérémie malgré jeunesse na ye c'est-à-dire aponaki ye uta libumu ya mama na ye et biso pe lokola tozali ba ponami et voilà papa Alpha au komi kimbangiste wana ezaki na paroisse nini pe okotaki na mouvement to groupe nini mais qu'un peu kobetela biso tangu okoti lingomba obandaki kosala activité nini exactement ezaki na mouvement social de surveillants kimbangistes na paroisse ya Makala toza parmi bato oyo bazalaki ba formation à l'époque ya Bongolo. Donc à l'époque il y a papa Nkalambote, président Kalambote. On a ba président Nabiso papa qui vous papa Jean papa Koudimwena, papa Bilolo, Oya Kenda Nangambo, papa Mawete. Voilà. Donc et puis papa Membre, papa Dinsili Vuvu. Papa Soukami, donc papa Bazaki Mwebele. Bon souvenir nini Ozalaranango Tangu Okotaka na mouvement de la surveillance kimbangiste. O pende tika la soro fandi bozo raisonner o pende la bon souvenir. Bon souvenir ezali tozaki bien formé. Et puis na discipline. Donc discipline ecclésiastique et na yaki katina biso. Na tango wana donc kotosa donc au monde so to ressemble na matete to kolonga makolo ko bana na bongolo to lali na bongolo le samedi na tongo to zwinzela na makolo ti na paroisse matete mais bay oyo baza na tenue photo même la bango ba sac na bango wana ngana na tenité à l'époque wana. Alors na Makala au sali combien de temps et puis après Makala okendaki wapi mais qu'un peu remettre la biso na Makala tande na habité mais à un moment donné na tiaki moi pause talaka jeunesse ndé na sima na ekobima na parcours ya Brazati Nigeria donc tout d'abord Algérie na zone Nigeria ndé situation na kotia sur base pena ya kimbangisme na kati ya Nigeria okoki kobetela biso tango komi na Nigeria nini motivaki yo ocha base ndenge uti koloba sikoyo ya kimbangiste kuna nde baformaki biso na likambo etali évangélisation tomoni papa président ya bankengi papa Vicky donc kuna pe église kimbangiste ezali voilà ezali baformaki biso papa Vicky wazali président bankengi pa ya papa Moïka Maurice pa ya papa papa Louis Maïmona bangonde baformaki biso na likambo etali évangélisation l'histoire de l'église puisque l'évangile a une histoire autant de que papa c'est moi qui m'a total histoire ni na salaki na mokili ndenge kolo so bengi Jésus de Nazareth et papa c'est moi qui m'a opé qui m'a au moins na ba Congo donc a tiré histoire na mokili après Nigeria osukaki kaka wana to continuer qui les sous. Donc parcours en Nigeria avant d'aller à Nigeria na mataki tout d'abord Algérie. Algérie
na tentaki voyage en 2001 pour na bimaki le 30 septembre 1999 dans le na Congo na longwaki na Congo le 30 septembre 1999 na bimi wana wuti na Angola. Alors quand on a mati na passé par Brazza, Cameroun, Algérie. Algérie n'a tenté voyage na Constantine, bakangi ngai. Batsenga na kasho na garde à vue, ndako bimisanga papa mfumo mbanza. Na ndenge nini eza révélation munene. Donc na kota ki beko. Na kati ya kasho. Na kati ya garde à vue. Na koti beko, il y a 3 jours avant batina ngai na prison, pour na leka na bar na niveau parquet. Pour qu'on ait les camions, so bakangi yo faut qu'il na prison peut ba proclamer yo OK osama na parquet. Wana mboka nini? Wana na ville ya Constantine na Algérie. OK. Nde na garde à vue nde na mona pam fuma mbanza ayaki ko bimisanga. Poste faut ba extrader ngai na Congo. Pour mikana na voyager ki na ngwa ki mikana ya ba homme politique. Voilà, le titre belge. Nde abimisi ngai. Après il faut passer na bar na parquet basambi singa ba condamné nga une année avec sursis ne ba bifu ba refouler ngai ne ba refouler nga sikoyo na frontière ya Algérie na Mali et c'est par là de na yaki na Nigeria. À partir de Nigeria na eu formation ne tant na komaki na suka na bimasu pendant na remonter de nouveau na Maghreb ne dimanche à Souka, na qui surpris à comment que papa lui m'a monté à Teyaki, aïe que le banacher que ça na papa na biso moko ayaki mission na essayé azotika biso. Wana yona ibo solo li to solo la quitté. To solo la qui pété. Et puis surpris chose na monaki avant na bima na Nigeria tant que to célébrer qui 50 ans il y a papa Simo Kimbangu il y a disparition physique na yé. Nigeria salaki premier pays où salaki ba nini ya nini ya papa Simo Kimbangu oyo en couleur. Alors ngata on a vu on a teki na sac et valise na ngai oyo na kanaki na voyager na ngoya sika na sombaki wana tiki na ndako to fandaki na bandeko. Nde na absence na nga baza ko apprendre nga partir Algérie que valise no wana etondaki na mikanda ba photo ya papa Simo Kimbangu. Donc bilamba ezaki na bilamba na longolaki sac te lokoyaki sac moko na sombaki ya sika wana tiki on ndako to fanda bandeko. Alors tant on a tiki ba photo na kati na tiki ba photo na pété na memaki yango mais du coup tant na valise etikala ki ya pamba vide tant on a commis en Algérie maman na biso moko pa ke mbangisa yaki pe na nzela wana bi papa alfa yo obimi otiki ba photo parce que bon na kata valise na yo. Donc photo ne tombe qui na ba valise. Donc c'est pour dire que oyibo fonda qui na ezala ki mwana ngai. Poto ki na ba tendance nyo sur la kata ndako wana. Il y avait des témoins de Jéhovah, il y avait bateau ya groupe de l'église des réveils, il y avait bateau ya catholique. Donc biso ban so zala ki me balakisi ke papa Simon balakisi ke wana bozala ki na ye azalaki mwana na ngai. Donc voilà miracle on la mona pesu na Nigeria ngwana. Olongwe Nigeria otalisaki wapi siko kutu na bosani kaka na Nigeria tana komaki na Nigeria sika vie oyo na kutanaki nango vraiment na komaki na bungaki mwa mukenzela na kena kutana na paix à son âme Christ au côtier on va bien un prophète avec une église ya mune va bien Golgotha ya mune na province to kenda tikuna ngape na kenga bien en tout cas na zota lobiko ndeta on a komaki kuna to lali to komaki na pourquoi to lali na tongo nde babi ayambaka à partir à 16h à partir à 16h wana na ye na kati ya église na lali tant on a lali na ban ba jara ba lokola église ya catholique ya nini ya église na biso ya matete dikuna mona na se retrouver na kati ya na barrière omoni barrière ba surveillant ngasko na fa na barrière et na mona papa moko zoye na jeep ya type militaire eza na capoté on a vision aye a komi na jeep na ye a gangelinga le fungula barrière ozo tia barrière pour na nini ozo ko tia barrière le fungula avec commandement mais non même koleka mena malembe abina yebiso fungula barrière na funguli barrière papa na lekina na jeep na ye
na la mkaboy ndoto na mituni me dona moli kama yeli a oneti na rozwa yango te to comme na 16h papa wana otozo ba yebia uti kotika ko kabula nzoto na molimo kala mingi te Christ au côté babenga Joshua tant komi atina ba disciple ne po baya ne batanda obinga système ba église de revenir batanda makawana muso 6 mois papier na maboko Paul sake madina zanango ngape na côte na salinier ba disciple baye ba koisa boye ba komi pa na ngai ba sali ndenge ba salaka ngala telemika nazo koyate yemoko prophète nani Christ aye akomi pa na ngai asali bisala sala na ye na koyate ameke liboso yami bale ayoka soni akenda ngana mituni likamna yeli na zuya ngote bendengeni bato baza kokuya ngazo kokuya tendengeni enfin neko comprendre ndeto kana nzela ya solo elembo nazalaki nango moya koisa ngo ezati tant na zongi na Nigeria na kote na mbuta na révérend pasteur papa Maurice Moïka na solo na yabi pourquoi bali ko bibisa bilembo na bino et parlant de siko na zonga ki pena na ndako na zuma kamboseri ndende na zaki formation na ndenge selaki ke mission tangi silaki de na matake solo na ko remonter na Maghreb pendant que na Algérie après histoire kitoko utobete la mission na makambo monaki na Nigeria après na Nigeria otalisaki wapi siko na mataki vers l'Algérie wana kena mikanda na ngai na mikanda ya catéchisme na bible na ba document ezana ba document moko oyo papa elebe ayako sala ba conférence kuna na Nigeria ayelaki biso mikanda ya évangile kaka ezala nini comment expliquer ba syllabus yaki très riche na mataki nango kuto papa lo yabinanga miyozo matakuna na ba catéchisme osana ngoni mais na kedek na ngokaka nzoka ne na mission ngo ezalaki nini tant on a commis en Algérie comme on a commis en Algérie na fandaki pendant 2 ans na comment je connais 2003 2006 na ko longwa avant na longwa un bon jour na lali na butu na mona na se trouver na nzela na côté tata moko lati Kagoul akangini tinzela mais okangi nzela ndeni ngafuna leka azobe loko moko te tanga longoli Kagoul na tala papa Simon abina nzela yango kende nde na 2006 na ekomona na 2007 na ekomona makamango ale na mars ya 2008 de na mataki na Maroc bon to suka na Algérie kuna na Algérie bobandaki pe kosala activité moko pona makambo alingomba to se retrouver kaka yo moko bon activité zalaki pas du tout mais na premier tour na yaki na Algérie nde to bandaki moi moki ko sangana to no sangana na papa Claude azana France na papa Mfumubo ala to bengi maison mawete le loza pasteur na commune ya Matete to no sangana na bande ko mususu to no sangana kana kadira ko sangana pona ko sambela voilà au moni papa Simon Kimbangu na vision à la mission nzela otalisi bongo na mboka Maroc okomi na mboka Maroc kuna lekaki ndenge nini kuna tango na komi na fandi na Maroc après na komona affiche moko na monaki nde bakomi bazoluka bakimbangiste bakomi balobi affiche papa na biso moko bazali papa Samba Francheville atiaki affiche azoluka bakimbangiste soki partout bazali tokutana po tomeka kobongisa likambo yango mpona kosangana or bango si babandaki kosangana depuis 2006 bazwaki problème ya loyer kolo appartement ateraki appartement na ye nde soki otango na ye na 2008 nde toye soki kosangana de nouveau wana moto aotambusa lingo papa Costa Kitani oyo aza na France na kati ya Maroc kuna makambo nini oyo omonaki pendant temps nyonso ozalaki kuna na Maroc bon tant tosanganaki na papa Costa tobandaki le 25 tokangaki date le 25 mai 2008 tosali redémarrage ya Lingomba
Mais makamna mona ki na Maroc ya minene. Premièrement, au Kenya papa Costa, tant to motambo ça qui sauté, ndaki motambo il a voyagé qui atiki biso nde na sima nango esenge to luka motambo ça kotambusa lingomba. Ndenge na sengi to kota beko. Et beko to kota ki na monaki nguya oyo ba pierre ba monaki. Taba kenaki na Yerusalemi on ça va ki bofana na Yerusalemi jusqu'à ce que nguya ya molimo ça to ko kitela bino de par là boko kene pona ko panza sango. Nde ngana to na vivaki nguya wana. Tangi kitela ki ngai nazo bana ki Congo. Iye mutapona ki nga. Iye mutapona ki ngai. Wana ki Congo. Na ki Congo. Bon, en dehors de ça, oya minene sous na monaki na Maroc. Bon, ils ont rebellé. Ils ont rebellé pendant que le était lingomba kuna ils ont elembo. Elembo ils ont puisque na sur le na niveau ya Maghreb donc lingomba et ko banda liboso na Maroc. Nde panzani Maghreb mobimba. Nde to mona mokanda Esaïe 19 lobi au cœur de l'Afrique. Et pas etozali nde lingomba ezaleli. Pas ne bosu bomoni batongi tempelo et là c'est que nzambe bozana yé présent. Mais lingomba eko banana au cœur de l'Afrique, a on a RD Congo, Nankamba, eko mata Brazza, Cameroun et Keba Nigeria et mati eti eko na Israël. Mais bamboka nyonso wana fo lingomba ekota. Ndenge nzemba cheteke lobi ke mboka oyo eko kota lingomba na ngate bakozala batu ya pasi. Na mikolo koya. Papa Alpha uti ko yebisa biso tangu motabanda ko kamba bino a voyagaki solo bokutana ki na pasi pe yo bimisaki le quantité bokota mabondeli. Okoyi ko yebisa biso mabondeli wana ba fruit nini ebotaki mabondeli bino bokotaki. Mabondeli likambo nyonso nde tolobaka poto yeba toyeba yango na molimo na bonzo tofuna tozo na molimo. Donc mabondeli e permetaki biso tozo motambusi. Nde motambusi oya bimaki yaki particulièrement yaki ngai mais toyebi kaka kat na lingomba ndenge ezalaka benda singa tokota na mozindo te mais tobongisaki pour que lingomba yangana ezonga na nzela pe tosolaki na mokonzi ya bule nde personne nzela tosala mosala. Et boye ko vandisa lingomba na mboka Maroc. Alors ko yebisa biso na kati ya lingomba ya Maroc bozali pena ba oral ndenge to komona kana na Kinshasa ndakisa ba fliki ba jeteki ba jejeki kuna boye voloka ndenge nini lingomba jejeki zali puisque c'est un moto moko jejeki ya monani ezali jejeki azo représenter to moni papa Mizele yazali moto ya Pointe-Noire et azobeta lindanda mta jejeki to moni na niveau africain papa Dercy au le loza États-Unis yepe azaki fletiste na papa pesi mbote place aza kotala so pour la ndarabiso na ba papa tala kombo kimingai papa na biso ya bon kombo soko yeto ko ba kombo na ye donc na niveau ya ba fletiste ba ki mo belé ba papa Costa ba ki ba fletiste papa Dercy biso peut être maboko ta fletiste ko tokuna donc voilà pour qu'on les ali le quoi lingombe za muke bolongo na niveau ya fletiste boke côté ya chorale tali bobana na ko na niveau ya jeteki boyembi boye côté ya jejeki boyembi boye côté ya fletiste pe boyembi ainsi de suite ponini bato bazalité na Maroc osala ki bambula boni ça qui 10 ans osali 10 ans oui. Après nini etindi yo sikoyo oya ko koma lisusu to ko zonga na mboka ya Congo ko lelo bato bazali kotala biso bamono na plateau émission Révélation Kimbangu awa tozali na Kinshasa to souligner nini epusaki yo ozonga na mboka Kinshasa koya na mboka Kinshasa ya mabongisa papa Simon Kimbangu kiangani tant que ça tokosaki 10 ans ya lingomba to célébrer 10 ans il y a anniversaire il y a église kimbangiste dans le royaume du Maroc
nde nazwaki tobengaki mokonzi ya bule avant to célébrer anniversaire na biso napesaki compte rendu ndenge lingomba ezosala 10 ans malobani ezalaki boye bokokisi 10 ans donc fo bolongo na ndako ya moke bokota na ndako ya monene papa sepelaki nde nasengi na papa na ya Kinshasa yo moko nga nasengaki papa toza na difficulté ntango nyonso obengisa banganga nzambe na nkamba biso tozwaka chance wana te mpo nini vu ya possibilité et puis à savoir aussi Maroc ezali tremplin mingi bandi mingi bayaka aye bosambeli na ye mais aza envisager akende na poto donc azoleka na ye bapassager alors pour le baquet on a commis un grand nombre et du coup tout là comme à un moment est traversé bakiti mais nous avons la pauvreté ya rarasekoya donc pour nous que le baïté tant de cette qui 10 ans tu as un grand nombre donc ça qui tout célébrer qui fait toi avec fast papa sepela qui ndenge na sengi na papa que non papa na posana na Kinshasa papa bon ça qui na ndenge na ye ndenge ça qui na yaki pena na yaki na Kinshasa ndepe na mataki nkama tokutanaki tosololaki na papa na talisaki na psaki rapport à lingomba papa sepelaki voilà ezalaki esengo mpona biso kopartage na thème oyo tozali kotraite mokolo mwa lelo mpona nini okomaki kimbangiste ya solo tolandi histoire na yo mobimba mpenza mais tozali lisusu na motuna moko tokotuna yo eloko nini oyo ogardaka to enseignement nini uta okomaki kimbangiste lite ya nini oyo oyoka na lingomba kimbangiste ti lelo etikala na motema osoko vandi okanisaka yango kaka enseignement eza ebele mais enseignement oyo ngai na gardaka na motema na nga ti lelo ezali enseignement oyo ya lettre circulaire papa de guerre article qui biso il y a le 17 mai 1992 l'homme doit divorcer avec Satan je n'ai enseignement wana nazwa réponse nango papa diangenda sepela enseignement wana wana eza mbale boso na loba yango donc eza enseignement moko oyo mokona teyaki yango titre nango l'homme doit divorcer avec Satan donc nzambe posana ezali ete moto akabona na satana po récupérer bato na ye po satana sala na ye moto moko te yango ne tikala na motema yango tikala na motema ti lelo motuna mosusu ekoki kozala ya kotuna oyo ezali ete toza na ona noir to ozali kokanisa kozonga pokende kocontinue mosala bato obandaki kuna bon nazo dépendre na papa simoki bango kiangani nakutana na ye une fois tosolola maloba ya papa yo esengeli ozonga na Maroc via bon na ndenge makamba kovie yaki mais likambo ya nzambe so ekokeli tango oui voilà donc yango na fandi zotelela ye donc bake volonté salini ekokisaba mota alpha bato ebele bazali kotalo na ngonga oyo bakimbangiste na banoki mbangiste mais tokobandana na epai ya bakimbangiste bazali bana ya ndako soko okoki kozala na conseil to likambo moko okoki koloba mpona bandeko nao bakimbangiste bazali kotalo na ngonga oyo okoyebisa bango ndeti nini conseil na kopesa eza kaka moko premièrement bobangi bwa nzambe ezali bandela mayele ndi papa azali consister beaucoup plus tokomi na ntango asuka nzambe asalaka eloko moko te na mokili sans ke avise basali na ye esengo na biso totambwisami na nzambe ali kotalisa biso mabombami oyo ekoya liboso donc mpona koloba ete ntango tokomi eza ntango moko oyo tozala prudent ndenge mokande elobi ete ekoya na ngonga ya pokwa donc tozala makasi na mabondeli tokotaka pokwa esantu culture matinale et puis toza na devoir ya kotonga Yerusalem pour likabo lipamboli bayeli biso eza lipamboli tokozwa na 4e génération oyo ndenge Exode 19 elobi ayeli biso lipamboli kobanda nano mpa na biso moko
na simande kena mabota mosusu. Donc pour nous que nzambe abongo sili biso cadeau moko eza cadeau moko eza na prité voilà maloba ya papa Diengena. Maintenant to kozwa ngo ndenge nini na obéissance puisque muta tosaka yene muta soka mapamboli. Voilà, on a ezalaki message moko pona bandeko na yo bakimbongiste kasi pona batu oyo bazali bakimbongiste te okoki koloba nini pona bango. Pona bano kimbangiste ezali likambo ya bakota ba recherche. Bible lobi invoque moi je te répondrai. Jérémie 33 verset 3. Donc il faut to lukato ye bakota na mozindo. Kotanga komo ya tata papa Simo Kimbangu kiangani des fois esambla bango kilo na monoko. Mais nzambe lobi ete oyo akoluka ngai ngabe na komimonisa epai na ye. Oyo akobela puisque nzambe ya suka oyo ko clôturer na 4e génération oyo. La dernière révélation mokilizali koluka et ali tata Simo Kimbangu kiangani kati na banvoala. C'est-à-dire soki oyo ki soni yepa oyo ko soni. Soko beleliye akoya komimonisa kati na yo. Yango monike et donc ça les pasi batu balingi koyeba te tata Simon Kimbangu azali nani et sikane oyo likambo telemeli yango wana do batika soni me baluka ye na mulimo akomi monisa kati na bango ezalaki esengo pona biso koyamba o lelo na plateau na biso émission Révélation Kimbangu Mbuta Alpha na ebite soko ozali na loba suka okobakisa pona émission biso mokolo kwa lelo liloba suka ezali ke biso bakimba tous la prudent puisque tango to komi eza tango moko oyo o bazali banda batalaka biso na etamboli na biso na lobeli na biso na makambo nyonso. Donc je bako découvrir likambo oyo na kanisi soki yo liaka na ye omelaka na ye masanga abiki yo kosaka nga oza aventurier yako yingle na place na yo maloba ya papa César ngina maunga ko na tambolaka na kiti na partout na kendaka donc pona koloba ete to ba ko garder ba place na biso kat na lingomba papa Alpha na bandi ete liloba na yo komi penza na bandeko bazali kotala ya solo bandeko balandi émission na biso Révélation Kimbangu to komi bongo na suka émission na biso kaka ndenge na kolobaka lipa lokute ko bongo na kazelo na monoko to tondi botondi na nzambe pour tulendo lokola bateli biso biso makasi ya ko réaliser mission mokolo molelo ya solo to kozanga pe kotonda te bato ba ko soutenir ka émission na biso Révélation Kimbangu ndakisa tozali komona bongo na libote santu to moni bongo papa Tracy ki solokele mama Kiangebe Nivuvu nana pe ba conseiller direct nyonso ya tata Mokonja Boule pe tozali komona lisusu papa Yochi ya solo papa merci beaucoup pour na matéa pe ba conseil na yo papa Hervé na Canada mama Agrippine ba mama Laura bozali penza ebele équipe technique et travail na biso mokolo mwalelo papa Rossi Mabanza papa Freddy to Tony bino botondi papa Christian Mango to kobosa na ote biso na bino to kutani bongo mikolo mizali koya soki nzambe tata aruba mokili na moto te matondo mingi